Oyo mona kota baluba oyo moi remarque moi sala moi remarque moi eloko esepelisaka yo ne eloko oyo esepelisaka yo bon eba baluba na mona bazala nanu trop tribal balingani bango na bango makambo na bango ezalaka kitoko te makambo nyonso mpe eleka mpe bien te na kati ya mboka yango tozoyeba te soki oke wapi bazana moi komikitisa donc moi orgueil eza moke eza na bango bon base longola moi esprit tribalisme oyo eza na bango baza na bango social mais moi tribalisme ezali aza mpe eloko ya molimo ya malamu te wana mpe na boyango démocratie mpenza nakoloba te soye nalobi makambo mema nanango matono mingi bana membre walibe kolanda ngawa bino chef ngungi zamba oete kolobeli na bino ete mingi ete na lobaki ete ngawa bino bolole yangwe mboka tie mosenzi motama kolungulu de chef ngungi zamba bana membre na pesi bino mbote bisika ezwami bino partout monde entier bisika bozali chef ngungi ngayo na ye nazabeli boso na bino na matalata na bino bwali kotala ngai bolingaka nga mingi mpe bobengaka nga mpe bokomelaka ngai napesi bino nanu merci na bana membre nyonso natika te napesi merci mingi na ye moko boss Roni Malundama na bosani ngambo kuna nalibe komona boss Yannick Malundama nazongi lisusu boye na ngambo kuna na loboko na ngai ya mwasi nakomona ete boss Jacking Malundama bali wana ebele bali wana kaka groupe ya misato ete ngamo na bengaka bango te baza trio na li français trio bango ne baza kotala nde chaîne podcast télévision natika te bana membre lolenge ndenge kaka na tondolaka bino culture masolo etali mabina ya mboka na biso masolo etali culture ya mboka na biso lelo oyo ngawa bino bolole yango mosenzi motama kolungulu nazali be na chef coutumier ya baluba tokobeta lisolo oyo etali baluba baliaka nini mpo na nini ete baliaka ti belebele oyo ete bango moko babengaka yango ti belebele oyo biso moko tokobenga yango be mbuwa baliaka yango be lolenge boni mpona tomoni bajeune bali be kolamba bambuwa bajeune bazali boye tokokɔta mpe na masolo wana tokokotalisa bino lisusu babalaka mwasa moluba nde makambo ebele tokosola bene émission oyo na banzi ete bozali ebele lokola balifuma bwali be kolanda ngawa bino bolole yango mosenzi motama kolungulu wana ete nakopusana penepene ete ya chef coutumier ya baluba matondo chef atondo mingi chef journaliste chef boni santé malamu kaka yo namoni ete bana membre naza kosignale bino tozali awa penepene ya aéroport international de Njil awa tozali awa na route Siforko awa ete soki touti poto outi mboka bandoko kokita awa yango tozali awa tozosala be mandaka na biso awa bomoni ambiance ndenge ezali awa penepene ya pepo ya Njili chef oui bana membre bazolanda biso chef nani ngai chefu katumba wa bene muswa mwantumba chisui meme kintumba chisui mene yeye chef nani lisusu pona bana moya bazolanda ngai chefu tumba chisui chefu abajila kasang okay nazali tumba chisui okay chef tumba chisui yebisa biso tonna biso bana membre bokonzi yango ozwa yango belo lenge boni bokonzi na biso ezalaka kolanda na ndenge bazopesa yango epa bakoko koko na yo azalaki chefu ntango akokufa akotikila mwana na ye mwana akufi atikili mwana na ye mpe lisusu ndenge ezokende soki na famille wana mwana moko azali te ya mobali akozwa bokonzi bakopesa mwana ndeko na yo ndenge bokonzi nde tozopesa na ndenge wana wana ete bandeko bazolanda biso mekano kotondola biso origine ya baluba tokomona ete baluba ya Kasai bazali baluba ya Kananga bazali baluba ya Mbujimai oyo ete tokobenga ya Mbujimai bazali baluba mpe ya Lubumbashi kuna wana kote makambo ebele tomonaka bino yebisa biso nanu ekolo baluba babimela wapi baluba mpona bakoma na ngomba ya Kinshasa baluba tolongwa na kote ya Nigeria tozokita malembe ezalaki ba immigration bato bazalaki kolanda place biloko ezali mpo bakolia ndenge toyeti tokomi na kote ya Tanzanie tokomi na mboka moko tofandi na se ya nzete moko bazalaki kobenga Sanga Lubango nde place tofandaki place wana
nde tolongwe sikoyo bana mutu moko bana ilunga mbidi bana ya chef moko ya mukolo ne ya muke baweli bukonzi nde bapalangani nde kolanda mai tozala kolanda kaka mai nde toye kosangana kokabula na biso ekomaki na bamindele nde bakabola biso nde tokoma baluba ya Katanga tokiti bawe batika na Katanga bazobenga bango baluba Katanga baluba kati ndenge tokiti sikoyo tokomi na Kasai tofandaki place moko biso nyonso ndenge bamindele nde basali tokabwana bawe batikali baluluwa bawe bakie bazobenga bango baluba. Donc c'est que baluluwa balibe côté musu baza petit lelo baluluwa baluluwa de bato oyo bafandi na Kasai central. OK. Baluba baza bato oyo bazofanda na Kasai oriental. OK. Sikoyo meka otondo na bana mambo balibe kolanda biso moluba soki lelo ete ngai na lingeti na bala moluba yebisa biso mwasi ya moluba babala kai ndenge nini na tanga bankoko tango bazalaki biso epa na biso tolandaka makambo toyi kokuta na Kinshasa te kote na biso ki olingi obala mwasi okomona mwana mwasi ou bien baboti na yo bamoni mwana mwasi na famille tel bayebiso tolingi obala na famille wana yo okeye omoni mwasi olingi na mwasi baboti bakeye basololi na baboti ya mwasi bapesi eloko baza nango ozwi mwasi na yo okeye na ye na ndako topesaka mbongo bilamba ya tata bilamba ya mama basoso bamafuta esili ozalaka na makambo ebele oyo bato baye kolandela o nani bakosenga yo bunduki soki papa bokilo azali chasseur bakose Congo poke bama kosala bilanga mais biloko mosusu ebele wana oyo baye kolanda culture ya Kinshasa. Merci chef. Totaka kokobaka na masona biso yebisa biso mingi ete tomona kete baluba bazali be bandumba bazali be polygamie eze bele makati na kati ya baluba yebisa biso pona nini bozalaka na basi ebele boza bepe kobote bele epa na biso baluba mobali akobala basi ndenge alingi akobala basi 3 4 5 selon possibilité na ye mais kindumba na baluba ezalaka mingi te parce que baluba babangaka kindumba makasi po bazalaka na eloko bozobenga bibau au bazobenga chibindi bitu tozobenga chibindi au bazobenga ekobo mais toboyaka biloko wana epa na biso parce que soki mwasi akei kosala kindumba akozonga lisusu na ndako ya mobali te parce que soki azongi na ndako ya mobali soit ye akokufa ou bien mobali akokufa ou bien bana bakokufa yango nde baluba bazalaka kindumba makasi te. Mais sikoyo soki lelo oyo mpona bino mingi ete bozali mpe kosimba basi soki lelo oyo mobali asali kindumba jibindi wana mpe kokanga mobali ekangaka basi ekokanga mpe mobali te eloko wana mpona bamibali ezalaka te ezalaka mpona basi parce que mwasi il faut azala kaka mwasi ya mobali moko mais mobali akobala basi mibale misatu problème eza te mais mwasi il faut azala kaka na mobali moko soki akei kozwa mobali mosusu seke asali chibindi nde tozobenga ke ekobo kote oyo wana il faut ka babongisa ye soki olingi mwasi na ye bakobongisa ye afan mais soki olingi te oboyi ye akei mais est-ce que bon kobongisa ngo basala be lolenge nini mpona mwasi azwi be chibindi na ye wana kobongisa ngo bakobongisa be lolenge nini soki epa na biso mwasi asali kindumba oyo olingi ke azonga bambanda na ye basi ya bamikolo ya mboka wana bakuzwa ye bakokenda ye na zamba bakulungulu ye bilamba nyonso akubaluka na bamatiti eza wana kosenga bolimbisi koloba baye kotuna ye sikoyo aloba bamibali ye atamboli na bango eloko nini bapesaki ye alobi makambo nyonso wana baye kozwa amande bapesi ye bakosenga ye lamba ou bien mbongo apesi biloko wana bapesike bazwi tumwa nzete babandi babeti ye bazungisi ye na ndako balobi azongela yango lisusu te soki azongeli yango lisusu akokufa nde bazali kobongisa chef bongo tokota na vie privée na chef ebongo za na basi combien nga naza na basi 4 obota combien bana naza na bana 14 walibe na bana 14 naza na bana 14 ah chef bana mibali 11 basi 3
wana obotango combien na basi 4 wana mwasi na nga liboso toboti na ye bana 7. OK. Mwasi ya mibale toboti na ye bana 3. Naboti mwana moko na mwasi mususu. Mwana moko na mwasi mususu. Yango nde azana bana nga bongo. Yazi bongo bana mambo omonete chef azana e polygamie. Chef azane na basi belé omoni aboti bana 14. Oyo ete biso tokobota te Roni Malundama akokobota bana wana pe 14 te. Chef tondola biso bien tokota bien na masolo yango lelo ete tokomona bino biso awa na Ngomba Kinshasa circoncision na biso ekosengaka biso il faut tokende na hôpital bakende kosala bana circoncision sikoyo na bino baluba circoncision na bino wana kokata be mosutu kokata be ngenga bosala yango be lolenge boye sikoyo nde bato bakoki kokende hôpital na ntango ya kala bakoko bazalaki na matiti moko baza kozwa matiti wana bakokanga yo na nzoto na yo ya mobali nsima bajour oyo batii oyo matiti wana baye kofungola eloko wana elongo ntango bazosala biloko wana oza na zamba bafandisi yo na zamba ti ntango sikoyo eloko wana ekati bakoyemba bambunda basepeli baye komipisa yo na mokili ou bien bazalaki na eloko moko babengaka sinda awa bazobenga sinda biso tobenga disele eza lokola gilete bakozwa eloko wana batie kaka na nzoto ya mobali wana ntango bazofina poso wana batie ekatani ndenge bakoko bazalaki kosala na ntango ya kala mais sikoyo ndenge modernisation ekomi bato bakomi kokende kaka hôpital. Bana membre balandi ya biso podcast télévision tozali ka pepe na bino botondi belé loka balifuma na matalatala bozali belé kotala biso masoleza kitoko zo kotenye kitoko tozali bena chef yebisa biso lelo yo tokota bena repas ya baluba yebisa biso baluba baliaka be nini baluba toliaka fufu toliaka pondo toliaka matembele toliaka bambala bamakemba biloko nyonso mais repas préféré na biso eza fufu fufu wana tozolamba fufu ya masango na manioko basangi selon quantité oyo bazosangisa balambi fufu tolie bakolamba pondo na biso tosepelaka pondo batie mungwa te soki nyama emonani tozolia biloko oyo bato nyonso bazolia mais selon rythme na biso eza na mboka oyo bato mosusu baliaka biloko te bamosusu baliaka oyo te bamosusu baliaka oyo te mais kolia na biso eloko préféré mpenza eza fufu toliaka fufu mingi baluba toliaka fufu mingi ebongo kuna na ngambo balobi ete bino boliaka be mbwa baluba boliaka mbwa mpona nini bwali be kolia mbwa mbwa wana eza biloko oyo bato baye kozwa mpona lokoso embwa biso tozalaki kolia mbwa na ntango ya kala soki problème ezali na mboka soki problème ezali ya makasi ou bien moto akufi bayebi te ndenge akufi bato bakofanda bakoluka sikoyo mbwa wana bati babumi mbwa bakolamba yango te bozokata na ndambu bozolia ya mobesu balobi maloba mpo bayeba liwa ya moto wana ekomi wapi ou bien likambo oyo na mboka ezoya ndenge nini sikoyo lokoso nde ye kokota na bato bakomi kolia mbwa pamba bato oyo baliaka mbwa pamba baza baluba ya mbujimai wana bakomi kolia lokola mosusu mais biso baluba ya kananga toliaka mbwa kaka soki likambo ezali toliaka mbwa pamba te mais lokoso nde ye kokota na bato nakozanga bisu ya kolia bakomi kolia mbwa pamba sans distinction na ata bato nyonso oyo bakomi kolia mbwa ezaka baluba bango moko te. Bana membre wana ete boyoki masolo kitoko na chef masolo etali baluba kote bozali wetu awo moyo mbote okopesa wetu awo moyo eza mboti ok ezali be bongo wetu awo moyo mbote bisika ezwa bino tu baluba nyonso tu ya Ngomba Kinshasa ya RDC topesi bino wetu awo na bino moyo na bino chef tozonga liso na masolo na biso kote tozali lelo yo tokomona bino baluba tomonaka baluba ya Kasai na bino ya Mbujimai na ya Lubumbashi kuna nde Kasai ya Lubumbashi Kasai kananga baluba kati oui baluba kati namonaka bino ndire bozala pena mwa bolingo te te tozala na bolingo
baluba tozaka na bolingo tolingaka bato nyonso tofandaka na bato kolanda makambo oyo kokoti ya batendance ya politike nde omoni bato bakomi mais bolingo komi tele baluba tolinganaka makasi tozaka bato moko toza bana mutu moko tolingana makasi tozala problème te mais batendance politique nde omoni bato bakomi kolanda makambo boye kolanda makambo boye mais divergence politique wana nde ezali mais comme tel amour ya baluba ezalaka tolinganaka makasi ezali be bongo siko awa tokotalisa bino ete toza na chef tokotalisa bino makambo kitoko makasi mingi chef yebisa biso ndenge nini na nzela tokoyeba te oyo ali be muluba tokoyeba na bino na 20 ans ou bien kolobe lolenge boni tokoyeba muluba lolenge boni toza avantage te baluba bato baluba bazaka avantage toza avantage te biso toza na lolenge na biso soki otali muluba na nzela d'abord okomona corpulence na ye okomona te na ye okomona kotambola na ye nakolia na nakosolola na ye baluba tozalaka makambo ya ninyanyanya te baluba soki omoni mutu na nzela okomona kaka oyo aza muluba okomona tozoleka tala tatu wana aza muluba mpo na nini amoni corpulence na ngai morphologie na ngai atali alobi te mutu oyo aza muluba mais biso baluba tozalaka na distinction ya komona kaka ke oyo aza muluba ezali be bongo lelo oyo tokotalisa ete lelo oyo ozwi bokonzi na yo yebisa biso bokonzi na bino baluba bazwaka yango be lolenge boni ekenda kota bo mama ou bien kota bo papa te biso toza bapatriaka toza bamatriaka te bokonzi na biso ekenda kaka epai papa papa aza na bokonzi akotikela mwana mobali batikelaka epai na biso batikala mwana mwasi bokonzi te kaka mibali tokendaka bokonzi na biso ekenda kaka epa bamibali ekendaka epa basi te toza bapatriaka toza bamatriaka te donc bino baluba bozali bongo ebo soki chef coutumier totali ete chef coutumier moluba akufi balelaka ebele elonge boni baokende na miso ya bato nyonso tu bakomona obia ndenge te soki chef akufi kaka bachef obien bakapita na ye wana nde okomona baye babongisi ye bachef mosusu baye babongisi ye babombi ye bakoloba na bato te jour bazokende kokunda ye kaka le même jour wana bakoluka moyen bakeye kokunda ye na butu bino nyonso bokoyeba te bakokende bakundi ye pembeni ya mai bakokende bakundi ye na nsima ndako na ye mais bino bokomona te bato bakomona kaka bachef oyo baza bachef nde bakoparticipe na koentere ye nsima soki baentere ye baye sikoyo kofungula matanga nde balobi chef akufi tozobanda matanga mokolo tele ekokende te mokolo tele eri wana bato bazokende zamba te bato bafandi avant baprogramme matanga bakope yebisa bino bobongisa deja biloko ya kofanda nango na matanga chef akufi bobongisa biloko chef akufi tokofungola matanga mokolo tele mokolo bakofungola matanga wana bino nyonso bofandi basi bazokende zamba te bato bazokende zamba te bofandi bozosala matanga ti sur matanga esili nde bato baya kokende na zamba ya libongo chef lelo oyo tokomonaka bino ete baluba bozalaka besika boza mpe na bolingo ya bato oyo bino boza nango ya bachef coutumier mosusu ese boza mpe na bolingo na bango bosangana mpe na bachef coutumier mosusu ndenge bozalaka wana oui soki makambo yake bazoluka makambo ya kosolola mpo na mboka tokosangana na bachef coutumier mosusu soki makambo ezali teke ezoconcerne baluba wana kaka bachef ya baluba nde bazosangana mais soki makambo ezali ya mboka mobimba tokosangana bachef mosusu nyonso wana bachef coutumier motu na moto alobi aye makambo alakisi aye makasi basangisi basali likambo ya mboka merci bana membre wana ete botia ete kolanda kitoko masolo ete na chef ndenge tobeti mais chef liloba nini oyo oloba ete na baluba totikala kaka ndenge moko tolanda rythme ya biso coutume na biso totika kolanda makambo oyo toye komona na Kinshasa olingi obalisa mwana okomi kosenga facture munende mulayi makambo ebele biso toyebaka ndenge wana te biso tobalisaka mutu mpo na bolingo ezali ke koteka mutu te bolingo ata opesi nga mbongo mokeme bolingo ezali ozwi mwana nga okeye na ye bofandi na ye ndenge nazoyebisa baloba tolanda coutume na biso togarde coutume na biso totika coutume na biso te
Ok. Merci bana membre balandia podcast télévision bomone te manaka na biso awe te tosolena chef coutumier to talisi bino te baluba lo lengeni ni batambulaka menga chef Mwinza Manzamba na tika te to sisi na chef na kotuna kata batu mo ata mo 5 personnes balo bata mo liloba moko conseil moko bako pesa baluba et puis des fois ni bamona kota baluba de rozala be malamu na kotambusa miko de to osukisa wana. Merci beaucoup. Mbote papa? Oui, mbote papa. Papa nani? Papa Claude Basele. Yebisa biso moi remarque moko oyo mona rabe kota baluba oyo esala ko motema pasi na OPC pelisaka. Bon, pour nanga vraiment nazana bana remarque était moi je suis équatorien. Bon, mon pour nanga na apprécier ka c'est le comportement na bango. Dans sens que baza un peu ouvert quoi. Donc baza play. Donc baza bien abattu. Bon, mutazanga mabete donc mabezanga te mais on a bango vraiment bon ngana moni remarque na bango mabe na moni na noté donc ils sont très bien, ça vient. Ça vient pour nanga ça vient. Mbote papa? Wow, bonjour. Papa nani? Papa Junior. Papa Junior, yebisa biso remarque nini oyo mona kota baluba oyo moi remarque mo sala moi remarque mo eloko esepelisaka yo ne eloko oyo esepelisaka yo. Bon, pas baluba na mona bazana nous trop tribal. Balingani bango na bango. Makamuna bango ezaka kitoko ti. Mais makamuna sope ele kapé bien te na kati ya mboka ngo. Tozo yebate so to ke wapi. Eloko nini oyo vana muluba moko sala archa sala pe sepelisa. Nama botola lupongo ndeko na ngai, ba botola lupongo ndeko na ngai. Ka ndengwana ka boyo ba botoli yango pe koma ya bango. Donc eloko ane dérangeant yo. Ba makasi. Mbote papa. Merci mingi papa. Papa nani? Papa Michel. Yebisa biso sala remarque moko na baluba ekolo baluba. Eloko nini sepelisaka yo na baluba eloko nini basala pe sepelisa te eloko ni basala sepelisa yo eloko ni basala sepelisa yo te. Bon vraiment pour na biso baluba toi école moko toi étranger muluba za étranger toi ba be basala ka bo ezate. Toi c'est même ba congolais. Mais eloko to mona ka moi mukempe omonike omone msusu moi muke azana muke jeune fille muluba mais na simana bana 4 5 mais c'est normal te tika mwana mutu akoli soboti bibale misatu c'est normal oyo ko bibale ba kome bele ba msusu muno ba dato sali lele sutu wala ba mbule beti boy pale ko tagi mai metala ba msusu ba so bimisa msusu ba ko luka ba nguna mai po ani bana baleke bele mo ko landela mwana oyo ezala kite pese biso pati lelo na tongo na badara ote biso mbule bete elo ko mabe ana me po itigale mabe zate uluba za étranger te uluba sa mwana Congo toujours président sa Congo le biso biso ba Congo le uluba za étranger mabe kaka ne eboteli nde za mabe kaka elo ka déranger pa baluba za eboteli ba ko bota be mingi lele pesi ngande souci pa mwana ya muke bazo luka muke ba msuba mono msuba mono leite parce que OK merci beaucoup. Merci chef. Papa Palinga compléter muki alinga bakisa papa nanga moi liloba. Ouais, liloba musula ngina bakisa zali baza na moi comique itisa. Donc moi orgueil eza muke eza na bango. Bon base longola moi esprit tribalisme yo eza na bango. Parce que baza na bango social, mais moi tribalisme ezali. Au moins moi décision peut-être ce qui mulu bazo décider na mutu moko boy bakoya peut-être bango nyonso ata mutu wana za na raison. Donc tellement tribu na bango eza na tribalisme bakokota vraiment ko défendre mutu wana même eza na raison. Donc moi eloko wana des na bango to ba mikita donc base un peu na moi comique itisa. Donc loko la moi orgueil quoi eza la tête donc eza la moi orgueil muke des na bango. Voilà. Ndeko tomonyo awa toye yebisa biso remarque nino mona kota baluba eloko mo basala esepelisa yo eloko mususu basala esepelisa yo te sala moi remarque nekola baluba bon ene sana ko résoudre muke avant de répondre à nos questions pour la baluba nakoloba ke basala moi le camarade kana mboka na biso pour la démocratie pays mais côté mabe basali bane bango bazui baluba bango bokonza ngo pona bo démocratie et je veux le sous-souter
ezo évoluer le soute tomoni bakomasa ke bango bakole démocratie bango so démocratie kasa pe na biso c'est que baluba par exemple azana bokonzi mais to souffrir makasi mais biso wa yete lokole mulu bazui peut-être bato se faire kana kasa pays c'est na côté wana mulu venza azape lo kabya mulu ya mala muté wana pe na boyango démocratie pe asa iko bien mais pour pouvoir il y a rien fait pour bana membre wana te boki papa olobate yaka osala remarque mo mpona kote mena kolobate soki nalobi makambo kobeba soki olobi nini makambo kobeba. merci bana membre wana ete manaka na biso ekomi be na suka nde tokutani mbala nsima boyoki ete remarque ya bandeko balobi mpona bandeko baluba wana bozwi baremarque botika malamu kima botana bino nde tokutani mbala nsima partage émission abonnez-vous toza na bino elongo merci bye. soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya biso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilo